libala o libala tuna nsango mama tuna nsango balobela yo nde masolo bakulutu babala kala bayebi nde makambo bapara babota biso bango bayebi nde sekele Yate. Donc surprise ezali tobeta ma musique non ba osepe là parce que biso ba concert na biso tout tobeta eza non stop pa presa bendana qui a se changer tant zo zonga to enchaîner ka bongo siko touro bango na mama na spectacle parce que banda to banda obeta na kin ndula munene to obeta eza stade de Martyrs parce que na bali banda dana ba free to beta rabeta déjà to beta na Cameroun mona Aigle kita na kati ya Cameroun na inauguration na ouverture ya CAF ya kan omona isala makamu nango Aigle kita lokota mpata musobola batutu fali bis amore nzembo rumba obige ba stade bato bele bazala so ba koti stade po ba beto be ba nani stade ça les autres est bien. C'est ça. Toi on a pas ça ba guerre té. Batu bazo créer ba guerre eza batu mususu bisoté. So tali ba vie wana nyonso. O ba vie. O to yebi bango na ba kombo na bango na ba titre. Ba vie ba na kati ya mama mbwana té. Et puis ba rolinga jamais makambo ndenge wana. Ba vie na biso. Tozo toujours respect na bango. Ba yene nyonso. O ba yebi ke aza ene. Le king aza toujours na respect na bango. O na ba respect na bango ba œuvre ba tikeli biso. Banzela batikeli biso pe ba otoye tozo kende kaka mais to sala pe na ba forme mususu et ka ko défendre cop na biso ba longola langage wana tangu tozalaka je ne crois pas les loso qui veut que ça zagi vivant alors ba tangu tozalaka obeta histoire tangu tozalaka na wankovia to beta le romo mais sur le terrain nazana nini et alors roi biso les king azo beta na droit chemin na bimisaka kutu accent de belles mélodies ya Allô, téléphone. Elle est là, Chico. Tokos, 1, 2. Allez, toi, Chico, là. Boloké. Oui, ça m'a tout ça. Ndo mona biso to yana ba ndebo yamba biso na ba plateau boyezama ke no o alobi biso to beti. Mais prévenir bateau ba bimisaka. O ba yaka otake biso. So mona biso to calculer to répondre ba. Kakipa kan kokolo. Donc biso to saka eloko ba lobi ke non défendre art. Et non, qu'il n'a comme porte-parole. Lui, artiste musicien, au commun porte-parole. Oh, mais non. Moussa, nous avons un atteint. Quoi qu'on ait un atteint. Mais non, on a fait tout dans le warrior. Bisous, tu as un problème, t'as. Promotion, au yazo sala, Thomas Kambu yazo loba. Et ça, quand il est monté, bah, warrior peut bosser Moussa là. Obi que bisous, bah, warrior, ça, la boulot, là-bas, on paye. Donc, Moutou, au même événement le 29 octobre, et ça, tout le monde. Y compris bino ba journaliste, ba chroniqueuse, ba comédien. C'est tout. Et ça problème te na ba ene na biso na ba nani eza ka musique na biso. To défendre ka drapeau na biso ya RD Congo. O lobi biso beto beti. Mais prévenir bato ba bimisaka. O ba yaka otake biso. So mona biso to calculer to répondre ba. Kakipa kan kokolo. Donc biso to saka eloko ba lobi ke non défendre art. Et non qu'il n'a comme porte-parole. Lui, artiste musicien, au commun porte-parole. Oh, mais non. Moussa, nous avons un atteint. Quoi qu'on ait un atteint. Quoi qu'on ait ça, non, quoi pour les gars, non, les sont bons. Au banana, il vient ta place au Kenanga. Oh, qu'on a moto, nazotangola, nazolela. Yanga bolingo eke, Pascal Chioka. Ba lumba basekiza bolingo ba chalwa ya chibau nana pesa ki anga motema Manuel Pereira lelo yezo futanga 5000 lelo tetendai bolingo elatisinga pine Chancel Mbemba ndokite
MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez à travers les bandes, comme vous le savez très bien, on a toujours un plaisir que la grande famille, la grande équipe de Congo Révolution News, coordonnée des maîtres, en tout cas je ne cesserai de le dire, par celui qu'on appelle M. Michel Kombe Aigle Royal, notre autorité morale, grâce à qui vous avez ces images de qualité. On a toujours un plaisir. L'adresse n'a pas changé, toujours en plein Paris, à Saint-Denis précisément. Lui, cadre choisi pour recevoir un artiste musicien, chanteur de surcroît, avec qui nous allons parler dans ce nouveau numéro de décryptage. Nous allons décrypter parce que ma boîte décrypter, ça vient belé. Non seulement en actualité, mais en makambu. C'est-à-dire tous attendent sur la naïe. Pour Lukani, moi trop ces derniers temps, tous on a quitté mes lélo. Dans ma petite souffle de vie, petit makasi, je te koutani lélo. Lui on l'appelle Emani. Emani, Macron pour les intimes. Danger. On a un plaisir, on a mon lélo en tout cas, ça fait belle lurette, ça fait vraiment un bon moment. D'abord d'entrée de jeu, permettre de souhaiter la bienvenue. Pourquoi on a mon lélo? On a souhaité la bienvenue. Et puis, d'abord, moi personnellement, comment te portes-tu? Et puis, c'est juste réseau les Ghanéens. Ouais, en tout cas, merci pour la parole. Et puis, merci à tes spectateurs autour de temps pour battre la biso. Parce que ma taupe est balanda trop. Merci beaucoup. Là où on a reçu un mot la pémina qui n'a autant aïe 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 aïe. Là où on a reçu un tom sur la maboué. Moi, il y a été à la taille, c'est bon. Hein? Vraiment. Donc, on a profité de l'occasion, on a bandeko tout aux temps à bango, battre la biso. Et c'est votre artiste Emani, où a évolué pémina les King. Aigle. Donc, on a pu suivre nos bambotes belé. So, écoutez-nous le soir, bonsoir. Écoutez-nous la journée, bonjour. Et puis, bambote belé na 3 fois Hassel. Aigle. Balobi, Muto yo, Ao Sala Makamu, Ndeba Okanagi Nzambe. Et au Kenda bien. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel Macron. En tout cas, vous permettre tout au début de cette émission, on a félicité le couple Moroboye. En Allemagne. C'est-à-dire par là, je vois Mamie Lodama, ma tata de Bundes, et puis moi, Nabiso, en tout cas, neveu Nabiso, Eliezer Lomama. Félicitations Nayo. Oui, la famille tout ça derrière. Il y a aussi c'est quoi ma balise, c'est quoi moi na c'est quoi so bala, c'est dans le plaisir on a toi en honneur on a et les heures le maman. Il y a aussi ranaté. Ça veut dire aux hommes moi na époque à Bazaïr. Il y a kala ou ta kala. Non, so za époque à Zaïr ou ba kombo wana. Il y a aussi ranaté. Là peut la poster là peut ça va mbote. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Mais actualité ça m'a belé to loba. Mais ngana olinga lo wana mbiomba liboso. To do da sima mukeka kaka. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Nazat. Emani. Mais bien que l'on est non, Oza, bato ba otalo peut-être. O ba yebi. On peut redécouvrir yo lelo. Ouais. Et ça on peut bien quand même ça la mon idée par rapport à l'artiste auto yambe lelo. Ouais. Ngana yebi oza moto ya kala. Oza moto ya lelo te. Ba moto kala na we de mettre Madova te hein. Na ngai moto ya kala wala bena moto na nga. Mettre Madova. Pichen Kalombo, na peso mot de place oza pe moto na nga. Ouais, chef à discipline, Bolo Yang. Emmanuel Macron. Azara Malaisie. Na chef à télé Gunyanga. ATC. Salam na zagi na venanga de Gino Liaki bambote. Na chef Zagalo bangoto. Il y a des privé Gino Liaki. Na bi na yamba puis il y a pas longtemps dans cette émission. So moto na nga na ngina zonga sima muke Emmanuel Macron. Batu peut-être ba découvrir yo na effective. Mais nga na bio soko na zongi sio soko moi sima muke. Emmanuel osala babenga oni na kina linga to benga oni engombi. On me met ngombi na 5 sur 5. Ah bon? Quartier latin. Quartier latin époque il y a Fali, époque il y a Roi Soleil. Et Mani de ça courageux. C'est-à-dire que chama kelele jeune mobo auti bandal aiba spe banini. Donc, il y a la délégation, il y a un quartier latin à l'époque. Ouais. Il y a ce qu'on compte dire. Mais qu'est-ce qui avait fait qu'il y a une époque où on a le système Ezalaki, Champ Ezalaki, où il y a une base pour Bandal Ezalaki de répondre. Qu'est-ce qui avait fait qu'à l'époque où il y a un quartier latin,
Tu n'as pas su t'imposer. Ouais, on a une démarche mabie. Premièrement, démarche ils avaient bien été par rapport à grand frère Nangaï, le King Oleon Azanaye, 3 fois Hassel, Fali Poupa. Donc hier à l'époque, Azaï déjà dans le quartier la terre. On a su que deux gens à petit Oyo, Tokoli, Tota la grand frère Nabiso Babeta déjà musique. Biso Tala Bango, Tota Bona New City, grand frère Nanga Fali Poupa, Babeta déjà. Biso parce que tu as une obeta musique. Tu obeta déjà so bon babeti biso to benana mupanzi to koti pene école na ba massa na étoile musique, ba massa na ba Olidio, ba Junior Mbuku, ba Junior Gauthier Barcelone azapawa. Donc toujours yembaka, toujours to copier makambo bando sala. Parce qu'à l'époque les King bando cha muchen awa na luketu. Na pantalon kutu na luketu na pantalon. Donc à l'époque on a des episodes to vérifier ka makambo bando sala. Si vous avez ça que tant à côté talala temps après vous intégrez quartier latin si vous avez la carte bandal il y a 5 ba V40 ndé bando tala oh mais mani yo po yembara bien ngapeka bongo na yembara na ba école mo na kenchi mo na côté école na yembika bongo mais na ozo ma di sérieuxité après quand on est au Vemozin azagi voisin na biso bango bazan 26 nga 26 et bango 25 biso 26 et on tombé que Vemozin le banga ah petit mais en tout cas grand frère na fallait qu'il y ait des quartiers latin parce que nazo luka mutu ni na kosa mo ba rôle o ya fali nde osala ke ngai nazali da un avantage na yo kala ba nzembo bon ba répétaka parce que to kangama ba palais dozalaki nango déjà nazalaki nango déjà na yaka ona mo avant na kenchiki na pemi na yo ka bango mutambunda te jour wana yete ngala koti la beti mbunda polyvalent muta druma te na beti drum sko ba mais pecho za marqué ni Vemoza le ba pecho un jour aux artiste musicien parce que azana moi ba jemo robo amekanga pe mambo yemba amona ke na kota na guitare sans kutu baba ndo yebisanga non ba sala rabo ba kota rabo non na kota ba pe note te mamoko note te ba bakangi kamba moko na la vie butu soki indi tanga etani te mbala moko Vemoza beta na yeba ida nzemba na bando yemba parce que grand frère na fali mutando yemba et après ce que ton préserve au kende quartier latin. Après on a commis peu répéter na Vemoza est talent le bien petit chose na ba exercice abilité ara na promis à do ré mi fa sol la si do parce que oyemba mais er mot changer faut comité nourrice er mot comité des émisses il faut poser voix donc on a tout et ça rappelé et c'est nga faut ba exercice voilà ne Vemoza ko cadringa na ero fanda na comprendre à côté boso na ina komba so na voix na nga e komate fonatika na kende place ngongo na nga za après na oyemba après na okende pas venir nga de pichu avant qu'on a que pas venir nga de pichu mbala moko bata quartier mais neni yo photo ke no latine c'est comme dit on peut faire tout là on a commando bimisango donc wama mutano okamola quartier donc ce qu'on est au pemba bato quartier au leba comprendre que Emani grand frère naye c'est fali azana kata quartier latin donc pendant que côté Emani quartier latin pour qui n'est comme pas grand frère naïe grand frère n'endé ah petit no to ya naïe yo tchalara petit no poids ce qu'on a quartier na naïe avenue na toi même secteur 5 bana 5 mais avenue na naïe et ça li démarche wanati et meminga kambala moko na kemba moko na kati na mona ngoma obi ke na yamba la moko boye ayo ko remplacer fali à l'époque on a mettre B52 pas na il est pas allé dans la sécurité. Dès que ça là qui est venu dans champion, les champions azarana Willeri. Il est parce qu'on a foutu na venu na biso, aïe comme ku foutu là, bon mauvais mais petit bateau mais ma petit. Viens d'abord ça va na OK na petit. Neta on a coma, démarche on a le ko ça na mai bien te grand frère le bi. Mais puis nous na petit. Mal roi yo affronta fali na série ona. Non, à l'époque on a fuma et kendara bongo kendara mabe. OK que quoi ça na démarche on a dit. Il y a un moninga na présentaka ba esquisse pas grand frère na c'est avait en tout cas limbisa na par rapport ngana zaki nga ignorant na ebaité. Mais ba ndekonde à quartier o ba memakinga ba sala démarche mabe. Il y a un mona autour de tout à les démarche kendara faux. OK so kendara ma que non. Ah, peut-être que non pas grand frère na ebo solo na grand frère na yo. Solo li grand frère le bibo ça va pas mais nga na chef de quoi petit nanga. Boya na e nga mo la belondo sala. Ingeza dans les bons mais si ko nga kenda bongo te mbamo ba meminga. Parce que nga boto na mona ke et comme ce qu'on a commis na 565 na bi na okotati. Na okotati. Donc na monisko oke na kuti bazo yemba nga na bi awa pardon. Batu ba memenga bazai dessus. Totalement dessus pour na kima bango.
na kima bango ka wana na kipo na nini na osho wana na bima ka neto nde mutu mo oui nazo ya na osolo na bima bona tika bango tout la musi ya zaza 622 ba mo ba masa to zana bango habiter ça la faux on a za grand frère toko ke na démarche bote il fallait to kene na ko luka grand frère na ninga palais après grand frère au baba ça va yo kene na yo to ba ya na yo ngamo na bi makamu nini autre sala pona nenga ko luka epe akoko travail senga quelqu'un nzembo ya quartier latin na ninga bo petit na ngo oyemba nzembo yo tango oya ngamo na bi ndena faciliter tâche comprendre donc démarche ezai bien té on mona tala ipe et ça bien té pour à l'époque déjà biso do tala bango ngana ko ya té na au contre parce que bon baza une expérience yo oyemba no kala mais expérience oya ça nango déjà et simbate mais démarche comme kenda il faut na habiter fona barango ndena barango ndeko batala biso ba comprendre na tout avant tout ya lelo faut te rappeler moi kala autant kala non elaxima natala mission presque ya bato zonga sa bato ma elaxima za mutaka et puis to ceux qui wala te okimi na yo 622 osali ba parcours na yo leki pa ba ya Jackie Molopo et leki non pas venanga de Pichu ça va de Pichu papa confort pas venir de Pichu venanga ça va de Pichu papa confort après na ko sala tour mona pas venir biso caisse na les capé pas fait caisse après na les capé sous pas ya retrouve Kawiri ko ba venanga Jili retrouve mouvement na bandal bon ngasko ne animateur na bango aselo penga kumbone na bosani ba animateur mo saka bogar ba no boka obina pe bien boy mouvement bandal retrouve Kawiri ko ouais donc na les capé pe na retrouve Kawiri ko wana fondé vena biso mo fondé tono bengaye yepe azape awa na tcheba mbote ba venanga du pain venanga ami Didiero Vigili la cool bango tout na pesi bango mbote na fondé na pesi bango mbote donc na sala scalpe na leka wana na retrouva après wana na leka suwa ngasko na sauté bango tout même place na okoya ba mokati la leka nango déjà leka pe Emmanuel Macron ba bota la ngana yo isa bango le solo jour ozoka idée ya koya est victime ngana bondeli openza ouais ba ndeko bota la biso betela bango le solo ndenge ondimaki oyamba foudre ya président na yo actuel ya eni na yo ya na yo venu fallait y poupa aigle ndenge ozwaki courage ya koya vers ye tout en sachant qu'à l'époque déjà osalaka démarche ya bien te na ndenge ya kala etikaka pe mo eloko moko boye soit oui est victime metali solo ya foudre il fallait y bango avant que kota non normalement à l'époque on peut on a qui quartier latin dans un trop jeune tu vois et puis na époque wana ils avaient pas côté on est attend musuba tenir moins rigueur mais à l'époque on est qui aux aki trop yo bazo diriger le engel kaka oyemba no bato balo baloka oyemba bien yo ndeni yo ba momi olanda siko musique par rapport de baloba mais que cause na conscience au le long de toi non à l'époque à l'époque na koko ça ngoti mais ils pe na ngona ba idée wana ti mais tant on pona ko intégrer siko effective ezali que jour ya kipo jour signaki vena ke bon le na yé c'est-à-dire ndima food ka ke betela betela so na ngoyo mo ouais wana ezaki siko ba mama quartier ba fandi ba bisinga ba bi mais bon ngane muna inspiré ki ba mama po ba mama na biso ngama na bandalungwa na ngai bandalungwa na biso quartier na ngai bandal côté na ngama bandal sinki balinga nga trop soka to longwe na bandal sinki to koti bisengo mola bisengo na tuti na bangola oketi na baselemba okuno pusa na bafokota ba wenza ba mbole ngai bato balinga ngai donc nazanelo monzamba tchakati na nga grâce wana mantuso lelo mato telemi boto ko ata mo temps au développement dimi au CPA na ngai ya ko sala ke ba mama quartier na fandi na FC ba on a bi mama moko mutatu nga me yo ya na ozusala azana groupe succès boy yo zo beta pa nani ngabite mama boy bi place na beta ba bi ti kuno zo beta c'est bien bon mais toi na posa pe opusana tu vois na evanda na tena bi mama mutalobi makambo bon ça va na okuta na ya Willy Musheni na benga ya Willy Musheni donc témoignage na loba ngoka ya Willy ekudi ya Willy Musheni emota musuta bosana na vanda bona benga ya Willy Musheni c'est vendeni tala bo singa imani na mambo belé mais c'est pas grave petit nanga idée lobi nanga et apeka bien pour pistonner yo nga za kana pour na osunga ba jeune yaka na ville na peta vite fait na ville na kina kuta na ye alongola nga $200
tanga pesinga 200 balles na bimi na ye na soni na ba mama quartier na biloki na yo bino po ba mama mikolo na rolinga te na déplacer ba mutu na taxi na transport na ici mbati non na charge de transport na ye bisa ba mama lobi ngamoko na ocha taxi bis Angers na ozo en charge bino bokota na mema bino tipa grand frère na fali pupa bokene bo solo anaye j'espère que soka moni bino na soni na bino akuchana se ah boy osali kutu bien depuis moi na biso akoma na makambu tozwaka souta eza te ke tomonaka te mpo akoma neti te eza ke akomi na trop de problème na mutu akomi surchargé faut asala bacontrat kende koto tourne baclip akota studio ntan ya komona susu bato trop na bandale ya te nde osala ke nasoyi na bango lobi nango na ye mpe na kiti nasoyi na bango nakuti bango mer ndeni na bando benga mama boye nake naluki bango nasangisi bango bao mpe bamelaka boke bazali bao mpe bamelaka malili nazwi na bango mer ndeni tobanda no na boke na mai toni babi te il faut tokende osola na mwana biso towa mutu vierge mpo mwa make makambo toye nango eza disérieux apo tokei bamama bakoti nga avai na kiti ya liboso tozokende chauffeur tokomi ti pembeni ve beaucoup la nord pema fait beaucoup l'entraîne eza boye prise ils mati muke mpanzi en face à prise chantier mo ezaki wana ba otonga so pe des niveaux to 3 niveaux na habité to komi na portail lupango ngabe nga na okota te bino ko boye mission bokene nga na kiti na katisi na ngambu ya chantier wana ba foudre na koti sikoyo camouflage nakuti bamasa na chantier na esi bon ya bino baba tuna ngai na nenga bien au sympathiser ba o baba noa na opele bino no ba o baba gene na opele bino ba o baba bok bo pe na opé ba o pe ba melaka chimbok secret to payer ka tomba mais na émission bo ba tuna bo changa po na otala ndeni ba mère na etika ba so na prise na landa révolution nenga elekela après na kitina nga na kotina na biswana to leki OK c'est bon tout solo pe na ba ya pe normal ba ya pe ba komi aya za kimi oza play obo solo la ba balinga bongo na fandi pe na mwa ba mère ba koti avant na uba kota père na biso ba ça ba sécurité à porte père moi za yona sentinelle père na bimi ti lelo pas na prise père na bimi venez là te yebse ba mama bandal ba mama bandal ba ke ba père prise maman fa ba mama bandal ngande mnoza na démarche fune hotel ba mère ba ye wa ballon vers là natie déjà le romo ya kilo donc ils mambo Saint-Esprit mtendo ça la place wana et au sala que président moi dilaso mana au contrôler mboka tam soupe goza nango feinte batumo bakotara pona benda rande zala dilaso abima opérationnel na pese bambote belé abima netika chombo atalibo tanga zo bimsaka tête dilaso maman nani dilaso bi aïe à côté de prise la bobo ba mère mo ba yebi yo ba yebi krenga ti kota ba koti pe ba vani prise mama dada camarade ba solo li maman na biso nana ketchup que je salue à passant ba respect belé mère de mère donc mère ayamba bango ki tio commentaire à moi si ye musko yemi ba maman na esko basi enfin na bango ba bokilo na ye na esa ba bokilo na esko mère avani ma ndeni mère bo ate bozela na olamba ka pona bino normalement na lamba bino ka pona palais na mobali na ngana mais ton na moni bino mère bo bakisinga sous cuisine mère akota sali au fois sala yamba bango ba mère musu azali wana pe ba pela ka musu pe ba kitaka mère moi lobi nazolia mais naza déterminé na eli makambo nga fona loba président motala bi hay mais on est na ebele banda leo ba détermination ba sisko lia ba pandi ko mela sisko ndesko président bon mais ndeni tout cela fali to na de makambo ka to inango nini to zaka na de makambo mwana na biso to yepona lisola liboso emani emani petit na ngai on a petit na nga fuma mama moi leki na nga nazaka na problème ndete leki na ngabi te ko za na problème ndete mais to na posa mwana wana azala na yo pembeni na kacha orchestre Présabi ba me o betinga mama na prise équation parce qu'à l'époque na sofa ki kokota ko intégrer groupe victime ezali par rapport au bit sur longwe pa ya kingandi oké na droite oké na gauche et comme ba polémique ba misère ba ndeko yo tikaki kuno longo koti côté mususu bon ba oleka derrière kutu azala ikutu boye leader on pa kei boye bon ba guerre on a prise à boya kiamu par rapport à na vision na ye droit chemin on pona album et était à batu
que na vie photo na droit chemin totambo na bosolo sincérité bilo mwana ba impolitesse te respect na mikolo donc pour ça t'arrêter le quoi on appelle ce titre déjà droit chemin il faut naza l'exemplaire ndena sofaka mo muke na temps wana à l'époque à 2006 après on est comme à 2017 ndena habité 10 ans il y a un fan d'avuma rosela depuis il faut na sa violence donc maintenant ou jamais papa na bisu ma topé na lobby na vie il faut ça il y a des fois na vie il faut ça la violence kolinga topé marate na ozela kamgo o kaso bandozela kakati o bandozela na ba pecho yo bandoko wa pande bango ta moi doremi faso la si dans école mais bango ba mi de ba bimi kaka yo vanda ko kozela o ba komba prêtre bango motalo o vio motala ça biso nini mais ta vio le atikala ka bo o se suna lo bati na ko fanda na réfléchir na habitant c'est le moment faut na téléma ndena peta na téléma na solo na ba mère pe ba ke ba moni presse to ba solo le presse abi bon wana leki na ngai en tout cas maman na yebisa bino na ko jamais ko décevoir bino et puis boa ba maman boboti ngai bino ya net bino boboti nga mo ali boso et manière leki na ngala ndinga donc na ko décevoir bino te pona mani déjà bola pongi na résoudre des problèmes na ye à côté mais boye bise na te parce que fona solo la pena bande ko na ye na yebisa bango information que emani azoya nana zaka na problème na mani aloba toyeba neni to ko gérer li solo chance Dieu grand si to banda ko betanga na obetana nga pa ya Jackie bango pe ba oza pa ya vina nga fali to ya ko kuta na ba mission to solo normal sans kutu mamba ba boud ba ki mission na biso ezala raté so to kuta na bango ya kalonde nini chef atelier kutu ye to zane depuis tala ratant donc baza ba ve oyo vina nga chef atelier baza bato ba on a ba prise ba bato ba sala que imani simba miko oyemba président na fali pupa na chef atelier baza bato makeno emani okoyemba donc tant na kuta na bango na mando kuta na chef atelier na ba émission na ba venanga boloyang chef à discipline venanga Gino cher Ziliaki chef Zagalo kutu kolobate ti azangi na F victime ngana obeta pa venanga ex patron na JDT donc na ya mana zu guitare na ye na kena ngo émission donc les famille mais balobi non emani en tout cas tu as un problème na été emani kutu biso tutala petit na biso fa bénéficier na makambo awa makambo eza koto petit na biso za musika ah bon master na biso fa za na biso ya na biso fa za na biso collègue na biso fa za na biso mais ni musika na biso ne président bien bon OK le quoi vous avez un problème na été boye baké emaniaza soyez les bienvenus azor banana bino Gino liaki benga imani yebisa ye aya de banda kop na bisu matope nazolo bango te pona flatter na lalate jour nazwaka information allo de Gino singa betina ngai c'est bon hein o misika venons le biyaka au bandi kop na boka chombo le reste à suite au veji na lobangi na chombo et pas na saison solo na prince nangati plaisir ya nyama ce qu'on a vendu dans le bi ce qu'on fona kangata mo 3 nzembo pourtant on a na présenter chez ba massa ba yo kata corde vocale parce que dans on ba yo ka timbre vocal na yo après wana ndé na ekusa chéri fini kanga liputa mama mosusu tena kolinga kaka yo ataba baleki yo na bote sia ngana za kuna te après na oyemba zelanu kobanda service te dango eza molai butu nyonso ya lelo love okobomanga pamba chérie okobomanga pamba touré sali yango après na kosa suni non na suka ndi wana après sikoyo ba etchanga sikoba bibo makino wana domaine na bisote elo rola neti kitambo bango baza spécialité na bango mbonda parce que biso bandal spécialité na biso ezaki luketo ange pour maman na ngai pauvre mère na ngai akenda déjà personnellement pe manakimia maman na beta na ba abeta na okese mona venanga Jeffrey abeta na okese mo ya kala avant kutu ngai nazaki pe na bota mi meza muke
mère nanga zara déjà mutazai soit yembi parce que famille nanga kota bo maman nanga ah presque biso tout presque biso tout mais ce bango ba préférer na bango musique chrétienne musique chrétienne ba pasteur pe bazali ba chanteuse pe bazali ba chanteur pe bazali Macron donc sanga place na ça non c'est leur place après si kota on a au kota intégré au kota ni jour au kota na yemoko na le king ba maman ba yaki ba lobby si kota on a au kota jour si ko ngata ba mère ba yebisi nga pas que na bando saka ba maman ba bima ta ba maman ba bimi na koti na car tozongi na bango ba singa mani vanda parce que ba mère bazonga ki na plaisir information nanga bazongi pe na enveloppe bazongi pe et pas cause bazonga na ba la mère bazongi pe batinda des enveloppes et outil pas presse na mère na biso na ketchup des enveloppes tant siko presse a pesi mère pas pesi double prix yebisanga siko ezani c'est que ça masuka na chiko na ba bière oyo bomba ki ku de pe mi na biso nga kutu na dembele su bango mo su ba mère na enveloppe na bango na kotaki tous les deux côtés pour ba maman ba linganga makasi yo siko ye après ce que toi na si to sona bango ba singa c'est mani c'est bon na que là la muki lobby na ngo c'est bon na ko ya siko répétition ton na répétition prise na poto prise à tout ndani le kinde na te po c'est bon et mani c'est bon ah OK c'est bon prise siko ya ki place ngana ozo yango na bisio na tela prise bonga bi prise akumba na tentire ndimni likibo prise maman ko kota maman batalinga biso to répéter yé pas kuti nzembo to ndede oyemba après yemba moi ndeni bokata na bonjour ah pesi biso nyonso bonjour ndeni ah bo sisi nzembo moi c'est bon to kota nzembo musu to koti nzembo musu atalinga skonde na oyemba eta talinga bi ah atalisko dea na venanga de kosmukoko na ya Roland Gazou Mubenga atali atie bon bon humanité et c'est le goût na visio ton Nathalie pose na seki après ton pose abimisinga na bini na yembi pose petit na ngai soyez les bienvenus au appelé na yo tu mon petit frère oza ndeko na ngai oza leki na ngai donc parler no ngo na bi merci ya merci Kouloutou, merci mon boss, merci prise. N'a pas ni la continuer chemin. N'ande peut to qui netto évolue. Merci beaucoup na place na ngato atterrir wana. Mais tu vu que nous les monde à caprice ça. Nous les gens capricieux bana musique ya osakanati. Pour le coup na politique. Parce que mais yo oye na de Paul Béa. Ya numérique. Ya osakanati. Na Afrique TV. Ya osakanati. De Paul Béa wana au four et au moulin. Parce que na ba caprice nous le nez à la wana. Quelque part ROY c'est quoi au côté ou intégrer mouvement au côté ça ba dum sobe ou ba lonaka ou ba bandanga la début musobe ba kotaka au fil du temps parce que yo ROY au sofa ne lo wana te ba mon net ba donc il y a ça grâce ya ba maman ya quartier et non grâce ya une performance ya mo individuel au sofa ne lo wana te na soufa ki nango parce que de part il y a bande comme musu bazaki un peu ignorant. Donc bango bazo boule mingi que ezo ngai naza plus influencé petit à parler moi na quartier moi na bandalungwa mais or qu'est-ce que tant que comme on a sur plan de travail bah comprend que oh to loba gango to musu pas erreur parce que mouton bo loba parce que bako obi et lo ko côté la yo ko le ka boulou les atie parce que bako zo opelelo nde ozo présenter mission comme journaliste bako zo opé combo ya père na bino tam so zaki grand journaliste tam so na RTNC chaîne na so gaillard ya ki alors na OZRT bana ba pas OZRT ah excuse donc à l'époque na OZRT siko lelo yo mo comme peut vous présenter ma mission donc ngolo baké pour yo présenter mission bazo kan influence à père non batali peut ba savoir faire na yo na ndingo za na maîtrise au sa mission na yo donc ngai mani bien sûr qui bandalungwa ezo reni maintenant musala parce que so musala ezate presque à hypocrite hein je te jure hein presque ça coup jeté qui pire petit ça na makamusu mais na boulot à comment nyama je te jure au moment où tu as dit casque maboy on zona tante et ça faire ni papa il oka mu ke pour ça bo saneni tokei yo mu moto prévenir banzembo tout oyo auto o nyoso okaisa succès banzembo album tout prise abimisaka na ba onga na yaka okuta na o na o participer sur les chants père ezate que non bo répéter kango après bo ke na studio bo kota jamais ezaka bo koti na studio sinon toi na studio OK bo na studio kaka eh mame soki Miami sweza liliziba bo kanda na oyemba abandonner au premier tour deuxième tour troisième tour bokangi OK bona taba casque tokei
On est comme le nez. Comme le service militaire. Nayebi sio ko ça jeté. Donc nakutana na ba makambo ndenge wana. Au moins même mageno abiso. Oh. Di. Soit fanda le ingénieur kata. Tchela na yoka. Achi. Bimisela na pista moko bandi. Pam pam pam. Nani banana to bandi pana yemba yo moko. Tika bima. Yo. Toké. Bima. So botika la 3, botika li 3. Donc azo kota biso esprit à travail. On commence sous pression. On va au champ là non mais on commence lenga. Oui, c'est bien. Oui, track il faut zala. Makamusu peut faire mais azo kota biso esprit que non ozala automatique. Ozala automatique, ça dit au moniteur on a ba chiki zala qui so ba komi papa va au travail. Et ça ba dictate. So ba komi papa va au travail. Ba mode professeur Sani a commis après a effacé. Bino bosani bokoma so yo sali ka erreur tamusuji ya lettre moko bosani vieux baby donc précis quoi même biso l'esprit wana je vite compris tant na fanda ka bengana ngata mo ba 2 fois 3 fois na obima mako yo poko dans ngo bima je te jure papa bima yo zela no kaka bima obimi pe yo sko zo kubule précis inanga zela kama wote Michel Kombe, Aigle Royal. Maman a vu ça, je suis là. Je vais dire mot maman ni maman. De Paul Béa Moutunangai, et le roi roulera boité. Oye ma pena. Elles bima hein. Deni bima et personne ne bima ouais. On a so bima. Et qui n'était na poto. Bima no hein. Beta no tout. Zogala ngata ba 17h. Bima mutalobi. Prise. Quelle intention? On go bana prise. On est en attente. Tout quand même 17h on va boire. Je pour ça là. Yo mutalobi. Nzambela ngai. Et c'est na ko zota chance soutenir na bandela. Té. Yosko au boulet selo yo au fond de l'obi prise yininga toi yinanga tonde té n'est-ce pas boulot. Va stimuler. Tant que noko faut fando ta prise transmettre un esprit la travail. Parce qu'on a comment soki kaka azo pese loko. Atana tchaki maze, faut la longa na maze. Oh, au moment de faut ttika libo. Et ttika lipo na kanda no tona studio. Soto vide ka studio. Mboka kuf ekei. Zambelongwe. Et longo na mukila tata. Pour la que tous na rage à travail. Excusez-moi. Il faut non souker ça les belles. Et Mali Mako. Qu'est-ce que la oseka? Mais ngala linga na to rebondir na sujet moko ngana yo mani. Voilà parmi les musiciens au Ezaki, nabi que mutulanga de Paul Béa contenu ngate ne logo. De Paul Béa. La chaîne mingi ya télé, ba régisseur, ba caméraman, ba réalisateur, ba kanga bilongi ya batunet ba bino. C'est-à-dire nali nanda na yo partout ponctuel. Mais mission nyonso za la wana na oza wana fidèle. Donc mututo atale be mission na Congo, na ba moment wana c'est-à-dire elongi ya mani wa bossa na ngote. Mais bizarrement au quotidien est victime de l'eau nzamba sungi au sein la tour du monde autant pour la passer par là ça dit aux quand même na aisance wana ya musique comme ko foot aux olé na musique à l'époque toi qu'on a des réseaux sociaux mozara actif mais qu'est-ce qui fait que l'élo au quotidien orchestre oh bon zonga mabete au quotidien orchestre ya munene aux autant pour la passer par là au début ben fort na yo na ba média parce que net na ba Instagram na ba TikTok na ba nini ça dit excuse-moi, on a sincère, je ne te sens pas. Alors qu'à l'époque, il y a ma colo, au tamboula, mais les lots, au couvent, on a mais au laisse batomisica, imagine, au salamoté, mani. Ça dû à quoi? Bon, normalement, au moins, les entreprises ne fonctionnent pas. Et le but est qu'entreprise place Nazal Lelo, patron Abisso, a fait sa interdiction, il y a les chaos, ça au créer compte Instagram, to TikTok, to compte Facebook, to page na yo to chaîne na TV ya YouTube non donc après ça biso liberté on a nyonso yo moko sko sala ba fort na yo o continue ngo donc ngasko na zena pour même temps na yé na yo tala na bia makamozo ke ne boy faut zo temps pe ya ko apprendre ngo parce que mon ebelé lelo ba embrasser carrière ya réseaux sociaux na biso tala lelo ndenge ezo bimisa bato belé na busoni et belé lelo faut que le dise toye na monde des réseaux sociaux mais ba ko bebisango pona ni yo bebisanga mama mitakala et c'est dans un sens ya ko tchango sur les réseaux sociaux et ça dignité mais ok bateau bazana katia kopo batimbela ok zana makamu soupe ya ba recherche na kati tu vois nga sikoyo pour moi na osala ba fort donc nazwaki mo tamoko ya ofanda na kangara no banzembo
na kota no à lire moko boye na mi vanta no bien les sous na kata cop après na bandaka na ofunga na makambo na ngai donc mambo ba non mais réseau c'est très important parce oui. que était ka image parce que quand Très tu dis important. les lots même ba warrior ba ta biso ba contenu ngate les lots sogi on voit l'image de Fally surtout qui na ba réseau tout le monde ambassé azawana au fur et à mesure partout ouais tout le monde aye na mona appé ene na biso Jeno Liaki ouais na mona ka pe azala ka booster ka pe na mingi na santa ka booster na mingi ouais ouais et par contre Emani a la structure Emani a la titulaire dans le mouvement mais les lots place aux na kimia au deuxième côté oh c'est rose on a ba kimia te la makasi ne logo wana non te en tout cas ezaka ba parmi ba nga boya conseil au contenu ngate non na contenu non j'accepte donc nazanga na monde des réseaux sociaux mais ce qu'on fait ça sur be fort na poster na ça be fort et poussana je ne peux pas na oboya ta remarque sur ba pesio ba boya ngoti o bien au côté o mabe o sa nous tsono mpanzi ndenge naza boye ezaka yo moto mutolo bango naza pe na batu nanga mususu babenga nga no Emani faut sala ba fort ba nini o poster suma ba côté ba TikTok ya ni côté kuta TikTok kutu là no pongi po de na pusani déjà na pusani mezaka so poster bota batu ba koti ba otala côté ba Instagram pe batu ba otala mais faut na poster ngo lisusu faut na poster na profiter na occasion na ba warrior tout o balinga Emani na ba op ba za ba warrior te Instagram langa na koma Emani Macron sur bêtine Instagram au Zungai. Donc page peu officielle nangai à Facebook eza Emani Macron. Donc on sur bêtine Zungai. Na Facebook nangai normal pe na cha Emani Stone Tosh. Donc on a sur bêtine Zungai pe. Au moninga na ko accepter marmu tout développer. Ouais, on les a conseillé na cadre qui a vendre image parce que les logo bato mingi ba reprocher na ba leader na bino notamment génération ba Fally le faire et consort. Bato mingi ba reprocher na to ba mission na bino par contre bino ba mission na bango wana bo s'appelle le sur la toile. Donc on yo mo comme TKP bi bato ba yambi yo. Non, je dois wana obligé. Reproche oyo nation o ikema autour de na cœur. Merci beaucoup Emani Macron. Pour avancer na biso. Ouais. On va baxer sous boussou. Faut me la tête, ça pour nango. Emani Macron. Boya Mikili. Boya pena poto mais il répond ça n'engage que moi, na mona répondait parce que il y a un période de kuti ba confinement. Covid, confinement. Et qui na poto moko boya na moi genre. Bato nyonso baotala ngai oyo baomona ngai boye ebele mpe oyo na otanga bakomona bino te baoto nyonso wana bango ebele bandomona Emani oyo ya guitare na ye wana Emani oyo baakapela Emani aye Mikili epuis akutisi confinement Emani jika tola moka boye Emani azongi sasa confiance wana ezalaki basé sur quoi? Premièrement confiance wana eza nanu naza na artiste musicien makila na ngeza musique na linga musique na linga na boulot nanga passion nanga na linga ngo et puis deuxièmement confiance au patron nanga pesenga il faut na zongi sango donc so tali bien première poto ya patron nanga ezara Bercy nga pe première poto nanga mais oui vous savez rapprochement moi bien génération 2000 na bango ba Fally le ba Jordan Kousa ba ya Bercy donc nga pe première poto nanga Arena. Donc, nga namona que na mutema malamu o grand frère nanga la kisinga ke non Emani faut kenda. Et bon est-ce qu'on a zongi seleni parce que na zongi kana idéologie ba père na biso ton ba bote biso père na biso donc ne ba mission de service. Ya ba mboka na ba mboka kutu ba poto ko lobati. Mazaki so akei ba FC tu dois faire 15 jours. Avant 15 jours 14e jour na ye déjà bandi donc kanga ba valise azonga kin 15e jour les obétés les jours comme on a qui vous comprenez donc nga ponanga na mona eu que poto c'est bien bon et ça linga bien parce que tous les jeunes autour ba vivre na Kinshasa ya ba artiste Michel Okoanga na ba petit na ba massa na ba vieux rêve na bango za poto ke nga fona beta ba grande salle mais nganzamba koksiango na koloba te ke le kola nzamba kokselingango na sous-estimer bande ko mususu non ba pe na tana bango mais ba comprendre que tana biso ezali ba ozwa yango so ba comprendre tana bango baza te que non lelo mu pepe mo yakei mu pepe mo akete wana komi perturbé muto azara déterminé à concentrer à fanda ozatil pamboli na nzamba lo ba journée koka ekoki yangre kokaki nzamba yeba itine manifo tambola boy okende boy après okende koto popema tant que grand frère nanga patron nanga isinga boy Emani to okeno mikili
to beti na salo to betaki na Arena. Na arena. Tant to beti arena, bien sûr ba makamu nyonso obino boyebele kaki to beti yango nzambe to kumisa nzambe to honorer contrat na biso. Après wana et comme que ce ko photo bima. Tout mon maladie moi fo bima. D'accord. Obi ke na lela. Na vanda siko premier poto. Na tourna yo. Na obi nzambe na ngai. Et puis poto mo ezaki ya moko me ba poto ebele. Ndepeka osiko eza ya deuxième mot. Poto moko me ba poto ebele. Mais na ba poto nango. Donc na ba poto na ya zana ba ndeko na ye. Ba Belgique, ba Allemagne, ba Canada, ba Londres, ba États-Unis. Donc on nga ko poto mo mais au moni ba mboka ebele. Donc pona nga na mbona ngo ingeza maka na kenda déjà ba poto. Donc tant na komi na bita, je dois rentrer. Nazongi nanga. Nazonga nanga pe. Nga yo lisusu to yete. Pona zogi pe, obi ko na poto première fois. Obi combien de menaces au reçoit appel. Na place au fanda. Il faut à l'esprit, il faut à la noko, il faut à un grand esprit. Même na bandeko mususu on a kini kutu ba na contact te mais soka ko poto ndeko wana ba ya ba uta wa. Na boya kutu batande wana. O te moni ndeko za wana, il faut ça na noa. Ti lelo bandeko na nga musu parce que nga père na biso bandeko na famille na nga na Belgique, musu pe ba na Paris wa. To kutana na bango to solo ndeni ba bien. Oh, au comme moment une manière on obeta on pampa zonge. Et manipule ba correspondance mani. C'est ça. So aux artistes, il faut le ngosa la art na yoti suka. Ngai po na nga na préférer ki ndenge na ye, ndepe na kozonga. Kozonga ngope et ça linga bien. Nazima la zulu ba mo lobi wana emani. Les locaux na yo parce que aux ans on a ebelé au sala. On a peut-être ebelé au sala. Mais déjà na place yo utaponga na bi aux mutu zamani. Na ba musique. Ouais, Moudakala. Il y a même Madova te Moutunanga, il a fait ce mot. Il y a la liga pour mettre Moudakala, on a fait la Moutunanga. Mettre Madova. Nakikala, on a petit place où avancer les locaux, s'il faut évaluer carrière en termes de pourcentage, ou atteindre combien de pourcents? Pour Nanga Koutu, Obi, le mot d'âge mot, quand faut Nanga Fali Poupa, ou à patron Nanga. Parce que Nanga Zana de Nzela na Kenda na Oyo Bengelaye. Premièrement, surtout Kouta et Samba Mission Bisotou. Surtout côté Gabiso Mbaïto Tigel Fara bon avec V. Grand frère, Ndeni, au petit dans la Ndeni. Mais ce qu'on a n'engé Biso tout en tout sangana. Prise, s'il vous plaît. Emmanuel Obimi. Donc, Ponanga, Ndeto Lobara, grand frère Nanga Bando Loba, adage on a bandé la tala latin. Un jour attrape 100 jours. Donc, et lobby déjà belé. Au cours du monde, on a souffrance, il y a n'engé tout. Mozana jour moko ego longolo bosani so makamutu mais faut en déposer aux amute marokita olanda te non balobi jomo bo ningisa nzungu koto yobokei no mo ningisa te Chancel Mbemba demi-dieu place azana pc ba mbote belé félicitations mon frère car ne ozo poussa na nzamba zo sala ndeto yokanaki masa wana frère wana ndeko wana Chancel Mbemba ipsanga avec du frère zala reconnaissant na patron na. Je dis mon frère, toujours. Junior Malaïssa, en direct, il fallait me le roi dans le Congo. Nous allons la zomi, c'est la Ranabile à Mokolomoko. Nzembo na ya Congo, na quartier la tête. Donc, ndato za boye, ngai lelo makambutu lelo na omona lelo zo komelanga. Na omona okande na solo la na Nzambe, ba rêve na ngezo kokisama. Na kokokisama, on peut zo kokisama. Na osara toujours reconnaissant. Na aigle. Et ça, c'est une transition. Avant de compter ce qu'on a l'élo, parce que tu vois qu'il y a un rapidement, mais ça, c'est une transition vocale. Oh, il y a un PC, il y a un quartier, président. Il y a un moto, Yanga bolingo eke Pascal Chioka ba lumba basekiza bolingo ba chalwa ya chibau ngana pesa ki yanga motema Manuel Pereira lelo yezo futanga semi lelo tetendai bolingo elatisinga pine Chancel Mbemba ndokite ilibombusa te zoka bolingo faire soufa kaboye François Babadi Alain Okita Zoka love nyonga gelo katende clé de la ville
tant président yoki yango alobi ah na c'est vocal ya nzembo ya souci c'est là ngana dédié nga linga bon pour na dédié yango vocal wala na dédié yango na partenaire na biso privilégié Jimmy Chimanga porte de la chapelle na dédié yo Jimmy na dédié yo vocal wala plaisir à trop et ça nga ko na lingi omonika na nzembo wana vocal na yo tsunga na refrain na dédié yango na moto moko leta ekangi bakulu na bulu pasteur azo chasse bademo na bisika bikauka roulage akangi chofa bake biro ebongo susi tosala nini mwa yango ezokanga bato nyonso susi ezokanga ezotala te na bolingwa filo yekanga ezotala te na bolingwa filo jime na dédié yango na imbattable ndoya mama nalela ndenge nini tokoba yo moko dédié yango bino ba oya yo ouais na dédié yango na venanga Gauthier Wing en tout cas bah heureux mariage donc nayebi ke na mère na biso yana hermétique en tout cas libala ezoleka ki togos na pesi mbote na venanga Gauthier venanga Joli Yeli et pourquoi pas na Soule Kauka honorable Junior Nemanema moi on avait na biso papa Molière honorable Junior Nemanema togos c'est net na film Chancel Mbemba on est ensemble na dédié Penzemboyo et puis na pesi pesu mbote na masa na ngai mon ami mon frère R9 Rosie Dianongi grâce à cela qui la série sur côté la vie est très belle Filoti est bon voilà tu as caché tout matanga na ganga non le king en tout cas boss nanga c'est un bosseur. C'est un bosseur ya Niamano. Na tikala na ebité na travail na travail pe na artiste. Bon mutu na travail na ebindeni. Tout travail là. En tout cas, boss nanga le king ataza fatigué. Au mota bino bolembi. Ndesi goye comme pese coller atali bino mana face bo. Tana muta mela masangati. Au mona ta bouche alcool. Bossana ya la bobo. Ataloka bo. Eh, oh bah ça lo bien. Et ça va bien. La félicité pour moi, ça me semble parolier. Banane. Jojo Linachi Zobo. Mutsunangai, le cerveau, puis trésor tamba mo passe à R13. Musique à Congo zo comme malabato na tangi. Oh ba yebi bo yebi pété yebi pété. La peine à profiter. Baloga banganga. La peine à profiter de l'occasion la pesa mbote na Londres, na pesi venanga Libombusa et puis pourquoi pas na venanga Willy Lusondele, Pascal Chioka na États-Unis na moni venanga Kade Soukidi, Malou Soukidi, mon frère. Mère Nangaï, Bibiane Soukidi, na Kata Canada. Et mère Bibiane, aux États-Unis. Joe Batante, na Bobby Batante. Baza, bako baroya, to continue biso na bolelo. Emmanuel Macron sali maramboto, ko ressort la scoto beta solo est victime. Parce que, vous tourner. En fait, certaines langues se posent des questions. C'est-à-dire, tourner, tout le monde est na Hollande. Plaisir à trop, carton plein. Belgique déjà 2 fois. Au Kitaï, non, wana, bo gogoli. To gogoli. Oui, bo piemiso bote, bo zongi, bo regogoli. Bien, on l'a dit là tout. Bo regogoli. C'est quoi yo? Aider biso Macron, na bato bata la biso. Déjà, l'artiste Fali pour parler son groupe comme tête d'affiche ou bien ils ont un festival. Toujours à prestige na ngo. Non, biso nde toza boye, biso to betara musique. Place tout musique et même biso to que servi batu. Donc ba concert auto betara ezano d'ailleurs eza rôle humanité, eza pe rôle les king té. Eza département mobimba, eza les entreprises, eza bien structuré makambutu. Donc toza un manager na biso le super international. On a benga super big manager. Madina. Donc azana équipe na mobimba, yaza on a pour créer ko luka ba production, ba nini makambutu tout. Biso beta ba concerté ezaka ke non bato beta rapoto raisonner ka mukili bato ba mona biso ka to beta te ya biso ezaka vraiment ke contrat ba ke ba signer pour manager azuyaye le king pas azuyaye biso pe côté na biso to zuya biso donc biso beta musique ya ofelete et le beta patron na biso na ba émission muso a global obi kalande na bandaki ko lier sa musique mais lelo ne musique ko mo lier sangai. Donc ba concert au beta et zama ba concert zo singa foto beta
Oh, père, festival, non, tozobeta ma concert ya payant. Oh, ozomona mo ke kutimage non, billet zate. Billet zate to kut, biso to yeka bo to kuti non, Zambé na tobeta l'espace à Gayabo. Sous l'espace on le roi Martyr. Parce que botel on autant bo sa balance. Tozongi to là. To bo là la bozonga bo. Boya concert bo continue bis bo lati bateli. To boya bo matabo. Ha! Fool! Yo motalobi. Putain. Mo pe bo. Le king. Autant ma président. So bo vai nozo loba. Président. Mais na podium. On dit yete. Donc makambo tout obeta wana eza ya ofelete eza payant. To beti premier concert na biso to bandi na Belgique. To beti yango full. To yé to kende Allemagne. Full. To rozonga. To beta lo moya ya Amsterdam. Ya Amsterdam to beti yango full bino mo bomona. To beti lisusu ya Liège. Full. Donc biso toza wana te poto banda kolobaka totikaka nde mosala eloba na place na biso baoyo bamesala na bango kosala bakrea na bango idéologie na bango ke fo baya kolobaka batalaka bango nde baza na monopole ya koloba totikela bango me na suka tokotunanaka osalaka nini oyo eloba te ve na biso redia miss obombaka te Aziza Qui continue dans libala tunansango mama tunansango balobela yo nde masolo bakulutu babala kala bayebi nde makambo bapara babota biso bango bayebi nde sekele. On a dédié, en tout cas, Libala, on a dédié à Michel comme Aigle Royal. Donc, moi, je vais faire ici. Et puis, on a des Paul Béa, ancien marié. Ancien nouveau marié. Donc, voilà, on a tout mboli, quoi. Donc, moi, je vais faire aligné moto la grand banzela basali. Biso pe to saka banzela na bango. Oya mabeto ozwate. Ya malamu kande to retene. Macron. Bosali biso jemo boye. On a jido to benga ngo makanaki. Bosali biso makanaki. C'est l'honorable, pas pour bloquer Bissot. Quelle intention? Bon, ça n'a aucune stratégie, hein, tant qu'artiste, inspiration des autres. Parce que la rumba, il fallait annoncer qui, on a baptisé, on a senti déjà, on a bien, il y a selon ma cambo zotindaï. Ça m'a malé, fin ça le le mot boy tout barat. Et le one est un des yundos, on attend au tout na question, au biblo, nous sommes préparés que komaki. Nous sommes peut-être hollandais là en coup impro. Mais improvisation. Ce que zandenge mona le king. Le ko eza makila. Batu ba mona mato peme bambo. Honorable. Ezanga inenesa. Oh mi oyo. Après ba fana mambo. Boloke, boloke, boloke. Gitana sena ko. Krikiti bi. On a tout dit, on a ce que ça nini ça. On aura betala gi terrain. Oh te rumba on a terrain, ils a moi keba. Il faut que tu bloqué ton nez. Biso to zana lo bangata et puis to zana na guerre na mutute. Biso to bimisa selon mon métier biso to bimisa. Te on a guerre na batutu. Musique pas de quoi ça te. Na batutu. Oh mais ça, so mato visionnera trop ke. Ah o bimisa nga pe fona bimisa mato sala. Ndo mona biso to yana ba ndebo yamba biso na ba plateau boyezama ke no o lobi biso to beti. Mais prévenir bato ba bimisa. O ba yaka attaquer biso. So mona biso to calculer to répondre ba. Kakipa kan kokolo. Donc biso to saka eloko ba lobi ke non défendre art. Et non que na comme porte-parole. Yo artiste musicien au comme no porte-parole. Oh mais non. Musa no angwana ta. Comme nous en attend. Comme nous ça na kopo. Les canaux te nga l'élection bongo ta. O bana ki bien ta place au kenanga. Artiste musicien mi porte-parole. Oyebi moko waza musicien mi porte moko oyebi moko. Na tanga epo ba ole ka. Oyebi moko. Ayo senga obenga mbangwa tanga otale mission. Yo oyebi moko wa comme porte-parole. Baza ko ebele. Baza ko ebele moko. Na senga ku detenga tunyoka moko. Te na otanga ete. Poso na tangi e na tunde na fuli. Po biso to fula ba to. To linga fula ba tuté. Finga na yo, loba na yo, critiquer na yo. Bandalo yo. Ah non. Banda les ara état d'esprit. Banda les états d'esprit. Soza nga fier. Je suis fier de moi. Moi na ne grandi banda lungwa. Mais Nzamba sala lelo grâce tous les 24 commis.
monde entier lelo na koma international grâce à le King Fally Ipupa. Donc soso pembe na mboka te biso mingeza esprit concentration to luka to servoir ka bato balinga la bonne musique ba ka musique a bien et non que to yaka que non to bando pesa bato to apprendre lelo ba jeune ba ya lelo ba yeba que non te fona le kana TV na finga bato po batalanga non faut tout alisa ba jeune o ba ya lobby o ba zo chance ya otala ba biso lelo to yeba bango te po ba yeba yo que aux artistes koya na délinquance te koya kofinga te komanke baene na yo te koizala no ka police aka musana yo bato bako apprécier yo c'est ça oboye kotanga kombo na ponga na zoyinga maloba na yo moboye kotanga kombo ato boye kotanga kombo bo peut-être conseil o selon yo o mona ke aroma to ba koma ba porte parole so la na bango ba o kata bo batalo e ba le banda ko loba ba obi lelo ko loba mabe mais tio lala elo mo ezaka na biso ba échapper ngo to bien ni conscience bakuta na ngo mesko le sala bangoni eza défaut ça qui ndaki déjà au moins ko po zonga ah bimanetika zoba ok yo mo so mi bimelo de azoba ya la bobo et donc comment on sala bango comment na zonga lisusu no na discours ni te ok ko buka na ote zonga na okaka o changer le cas image no batu maman ba comprendre ate bon a comprendre que bon poni bacha reculer pour mieux sauter. Parce que bango ka reculer wana. Reculer pour mieux sauter peut ezara problème mais celui qui n'avance pas recule dans les trous. Ezara peu force ya bateau. Obelo moto lo baradage moto lo ba tokuta yango. Ezara si tu es bon, tu es bon. Si tu es nul, tu es nul. Na comment on t'a au moment mutu mobo toba. Ton frère moto grand prêtre. Po bon ba comment linga ba benga ba grand prêtre. Grand prêtre. Au moment mutu ya tombo lo kondenga na chebo au monde ngai tango biso tozalaka ozala jini poko eloba mamu tango biso tozalaki po kokobar o toyebaki vewendo bando saka miziki agitwa komena ngo kokobar mais au moment na nzemba fo congolais aya ole aya mais ba koke po ebisa non na age komi na otiko ko yemba nzemba fo congolais te mais imba point mais si au moment mutu vandi ko ngai tango tozalaki frère tu as des 40 et quelques 43 ans 45 ans comme nazalaki mais bon ce que bato bana ba 70 et quelques papa Lutumba kufina âge mais jouer toujours la guitare bien sûr banda ozala obeta moi quelques minutes après tiki butu so beta papa mbazana âge ni ando sani vena biso kwada ana âge ni kokoba na biso ana âge ni ansani musique de bon yo siko komi bokomi tango tozalaki bozana âge mais yo na obi albi tango tozalaki est-ce que atika pete asala te elo zo boma bango ezani bimis album ba makasi ya koti studio bimisi esimbi ndete faut yebisa bato te na bimisa ke simbi te mais faut na sala effort nde bandeko musu bazo bimisa zo simba ngape na osaka effort ke simba c'est tout bato ba comprendre na bango yoka na bango la prochaine fois tango osala album te tout à nos pays kota ki pete abimisa ki larna abimisa non sous tango obimisa bato bata te total est-ce qu'on a liswana le laki ke na sali so effort musu c'est ça maintenant que bon repesa biso ba leçon mo tango nazalaki ozana ajni check quel âge frère comme opesa bato ba leçon tango ngana zalaka na bwakaka na yembaka oyemba ni oui osala loro mobo simba OK et après ce que ba le king ba lobani tango za na quartier là lora ya koseka na nunga na mona nzela mino na yo na kingo zomi ngana kufela toi si ari fini kana liputa mama soko to longo sudan avant bima lisusu ba tsala ba ya kobo bana bana bena bikeye ngana nina wo ye solo bondwe asara la quartier la tête a longue quartier la tête abandi chéri fini kanga liputa ti lelo bato bayo kango te to yeti lelo suna nzembo lokwa neti ba amore amor mais ça carré
et empêcher yo muto yaka po pesa ba tu ba preneur de leçons que yo po ça la paix oko ça nzembo te ça ka nzembo pour kopango yango ndeto yaka musique te et non mamba bagarre te pour nande na ngabo so na tali mageno ah noko asali maman na voko pour album na biso to bimisa rumba lisusu ah franchement frère on ka ba solo voko on ka mabanzela moi au Google fait te batarek basé belé avant dika na mobo tek au moins le lobby akina ezaki yanga ya yote nga souffre pour na salango après to on peut débat bon faut ça comme ça pesa nango bon c'est pas grave parce que biso na ndenge na biso biloko na biso mingi to lingaka ezaka di waw tango ebima pa ebimi e ba kebo on intervenait combien de fois nga bazela tango ebima na niveau na intervenir c'est belé mais intervention c'est belé donc patron na biso za mutema malamu apesa ba bandeko ba jeune bandeko na ye ba collègue au travail bango ni zoa sala c'est bon mon petit peu les solo o évoquer Virambo rapidement et inspiré un appel au moko na moni na be yep na master na ngai bon c'est pas interdit ko za quand même na master artiste master na ngai Kissinger leader américain na pesi mbote na moni mikolo yo azonge pas venir Ecuador c'est normal c'est de bonnes guerres azonge pas venir mais azo peut ça peut énergie na concert il y a le 29 octobre dans le stade des Martyrs grand événement en tout cas oyo patron na fali pour pas na bino ba problème na ye bozo affronter stade wana ya munene qui c'est toujours azo peut ça peut énergie azo lobela pe boyna boye moi na papa na biso stade des Martyrs boyna boye mais nazo mona ba warrior bo PC retour te je comprends pas Azam Moutouti, et Azolo Bela, ils appellent pour moi d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi bah Warrior, notamment Bino, Bozo c'est les retours orientés, net Bozo accepter quand même coup de pouce naï. Mais non, on a fait tout dans Warrior. Bisous, toi on a problème t'es. Promotion au Yazo Sala, Thomas Kambu Yazo Loba, et Zaka Yemote, bah Warrior peut bosser Moussala. Obi que Bisous bah Warrior Sala boulot na bango pe. Donc Moutou, au même un événement le 29 octobre, et ça tout le monde. Y compris bino ba journaliste, ba chroniqueuse, ba comédien. C'est tout. Et ça problème te na ba ene na biso na bandane ça ka musique na biso. To défendre ka drapeau na biso ya RD Congo. C'est ça, on n'a pas besoin que to kenda na ba guerre moko boton. So talima bien. Bandenga vrai. Lelo mande to za boy. Makambo le kinga osala. Obi ke so ezaki na ba groupe ya bato ba benga ba orchestre. Obi ke tonga to mela maïté. On met la maïté, on peut mettre la côté. Notre groupe nini. Bateau basara de basara ba orchestre. O ba na ba orchestre na bango ba mission na bango ba les kaka na ba porte-parole ba les kaka ba finga ka. Au moins que mais biso ezara bongo te. Biso to rosel événement munene meto kangi munongo na biso to fandi. To tikaka mukile tala rande zomona. Preuve bien kaka lelo nzamba sunga na ba mélomane. O ba linga la bonne musique ba comprendre lelo que oh te o azo sa musala o sala te. Kasi yango moni lelo comme ça ba tu ba donneur de leçons tango tozalaka ozalaka na Agini ozalaka na Agini bon tango ozalaki ozalaka na Agini ozalaka na ba 15 ans 16 ans ba 20 ans ba 19 ans OK bon siko lelo comme là ba combien 40 et quelques bon de nous qui ma compétition ezana te ya combat cage 120 minutes tout ça les gars 15 minutes à pamba bon de nous etikali ono komolo ba ono tango nazala ozalaka na Agini Macron. Au commun Agini, au atteindre Agini, pour le baquet, mais na lobby on a bien baba journaliste. Tobo yambara artiste, baye ko loba. Yebisaka bango, tout na bango baba journaliste. Pour le boutique à bango. Mais bien bon ça bon. C'est moi mais je parle au nom de la corporation. Bon apprendre biso métier na biso, n'est pas apprendre vos. Oui, on apprendre ngapé na ekate pour apprendre bino. Tant mutazo ya ayaka mona ba tembetu mutazo ya ngai boye ngana saka boss. Chacun prêche pour son église. Mon dieu oya wa telo frère Christ. Mais ma prédication mususu obi ke na ba prédication mususu bezo kota bien te. Ya ba ndimi mususu ba mona ka geno mais o ba prédication nini. Ma prédication belé to kota ku na terrain wana te parce que terrain wana na linga moko tango te famille moi les famille chrétienne tu vois au monde ba pasteur so coach avec comme te en tout cas j'ai beaucoup de respect na bango mais to zaka na cop na biso ndule to zalaka wana aux artistes musiciens bundela art na yo ko kendete tangu na zalaka oza na ajni yo komi na ba papa nani ba VPP kala zaka gaillard mais maman na sportif ogema
namoni lokola ndoto masuwa matingili bongo ebe natuni mpe na bandeko bangai bayebisi ngaki otikikini malebo natambola loboko mpona pupolela ma napesa mwasi na bana mbote kini natiki mbandakanga na kokende kotala non obi pa na oyembango parce que nayokaka ngo ce sont des ils ba œuvre soki lelo papa wemba c'est Pepe Calé bien repesa pe Madilu bien weekend ba côté mo Madilu ku tezala ve Madilu Dio fait la mama Dio fait la mama le Patrick Mangaza papa sengela ngai pardon on fait la o fiancé na ye ya liboso ye wana komalelo te Macron toke na miso pratiquement na soka mais tobe de cela stade des martyrs parce que yango ndeza bina maman yo komisi balingango ke bonanzango siliko talinga koteza nango fele molimo na ye komi lokola kasanzete avec ah ça tout scanten il y avait qui nana scanten na ça donc ba vewana toza toujours na ba respect na bango ba œuvre batikeli biso banzela batikeli biso pe ba oyo toye tozo kende kaka mais to sala on pe na ba forme mususu et aka ko défendre cop na biso ba longola langage wana tangu tozalaka oh je ne crois pas les lots qui veulent que ça soit vivant alors ba tangu tozalaka obeta histoire tangu tozalaka na wankovia to beta le moment mais sur le terrain nazana nini et alors roi biso les kings azobeta dans droit chemin na bimisaka kutu accent de belles mélodies ya allô téléphone et les lots siko tokos 1 2 ah allez toi siko là Boloké. Manifestation na challenge na moni na ba Camille Makoso basali ba challenge en tout cas. Ben oui, on a un artiste tout ça la musala, tout défendre nos combo wana ya art. Les sons agréables. Tout peut s'en mobatu. Tout y a raté que non et puis le mot sous ma beza koboya et les trop, c'est pas bien. Ce qui le lo ndeko na ngai matope osa musano bien, fona loba. Il faut apprécier. Apprécier l'homme à son époque. Échanger ni. Échanger le retard. Dans des difficultés congolais. Ah ben où est-ce que ma bé parce que Moutuloko neti Dadju l'artiste n'a pas essayé de belé Maître Gims n'a pas essayé de saluta donc baso reconnaître artiste le rôle là artiste grand frère na bango fali poupa yebsangai et longoli bangoni au yebi niveau Maître Gims au yebi niveau Dadju mais baso reconnaître les kings bazo reconnaître ba grand mususu et bon pourquoi biso na biso moko Emmanuel Macron toke nous sommes pratiquement vers la fin na bandero batale biso ngana pesi yo 2 minutes bimisa bandal bima bandal na marti pour mona muntu azana ba oya yi ouais bana bandalu zela non peso bina passe bandalu nyonso le ya donc c'est-à-dire bandal bayaka batika kauti na aéroport bayaka Alfred Moïse bandero le mataka bandal wana na nenga kin stade de martyr ezoya kola rola mukamiko le pusana 2 minutes kaka o s'adresser na bango o bimisa bango bazo na posa ya kosukola batie malasi ya ba transport bazo ba transport ya makolo baye ya mituka baye baya stade baya jour wana kota la fali mais na emani na bango ya bandal ben oui en tout cas bande ko nyonso ba tata ba mama ba leki bana o bozotala nzamba pesa biso chance ya kozana na artiste le rôle a fali poupa bien sûr ba artiste basé belé o pe ba osa musana bango bien mais l'impé à artiste na bino OP tant que congolais les lois ma musique loin na ba place au batu mususu bazana ba difficulté ko yoka musique na biso lingala tonini les king fali poupa rendez-vous à Moko le 29 octobre stade des martyrs aux États-Unis aux Canada aux na Londres aux na Belgique aux Allemagne aux
na mboko nini ah na Paris partout place aux alliés na province ozana kati ya Goma Lubumbashi wapi bino nyonso rendez-vous za moko le 29 octobre tokuta na stade des Martyrs to chakabo on va retourner stade des Martyrs na ninga kimia bana bandalunga nyonso Angola Sinkin Bisengo kuna nyonso molar bino tu Njili Masina Kinkole Ntsele Kingakati bino tu na bandeko nyonso poto ya on a tokoloba na bi Paris France Londres nazaka na Toronto na kata Canada na kata Belgique na kata Suisse bino tout rendez-vous à moko le 29 octobre bosomba de ba billet na bino événement bomonaki na Bercy parce que ils ont que nous allons na stade des Martyrs on doit cab boloké kitana senaka ataka ji moi quand on retourner il y a aussi créé problème dans clan Wenge moi quand on retourner stade Wenge beti stade nango et sali mambo il faut ça là ouais après Wenge fallait zoya na bino ba problème na parce que le fait qu'on marteler sur ko balo la stade yo alors souvent on dirait prétention on dirait manquement jamais tokoki kozala na bandal pe Wenge pe va venir na bino so ya bandal siko question lobeza bien lelo soko tali artiste o ya pesaki annonce na ye qu'il faut na beta stade de Martyrs et abiso tant yo beta makambo ya Bercy tu vois bakulu na biso pe bazu idée ya beta les 30 na stade de Martyrs où est le mal bravo total yango ba vie ba pesa de anzela biso total yango tolanda oh ben franchement toko linga jamais toloba mabe sur ba vie wana ba vie na biso baza ba vie na biso par non ma banda lungwa ba vie na biso ba vie ba yebi pe que non il y a un fali poupa les king asa makambo masa na biso petit na biso ndeko na biso sa musala ezoke bien c'est ça toi na posa ba guerre te batu bazo créer ba guerre eza batu mususu biso te so tali ba vie wana nyonso o ba vie o to yebi bango na ba kombo na bango na ba titre ba vie ba na kati ya mambo wana te et puis ba rolinga jamais makambo wana ba vie na biso tozo toujours respect na bango ba ene nyonso o ba yebi ke aza ene le king aza toujours na respect na bango y compris na biso ngavu me maninde na pemi boy na yena loba ke non na loba na contredit makambo yo clan Wenge 4x4 bon chic bon genre et lobaki ah ben non franchement obi ke moi mukaza na raison te donc voilà baba vie ba beti les 30 na bango et les qui super total ki ngot toi na poto to total on a réseau total ba beti bien biso pesiko ya biso le 29 ezoya c'est ça ba raison au pe patron na biso tala ki abino bo arrêter no ba émission boti ke événement ba grand prêtre ba vena biso auto na otala Wenge 4x4 obi vena biso kokota ça fait combien de temps et au monde a soulevé na scène vena biso ale makaba izalaki pengenengene ngai j'étais à l'époque salongo o bandalungwa école Saint-Michel au Koti pa poyeba ke Wenge bayimba mata na podium oyeba on peut faire na biso ale makaba prince fa banda pengenengene wamba bokopa Wenge ngembata j'étais donc tout ça on a toi bana bandalungwa to la lelo batutu bayebi ba preuve o Wenge 4x4 et ça là ba veta ba beti ba nzembo lokwa neti ba mulolo ba beti ba kine bouger et zongi bato la ba nostalgie et ça le bien. Merci beaucoup Mani biso on a pratiquement biso pe le 29 bandeko nyonso o bozaki na stade de Martyrs na événement ba grand frère na biso boya pe to bengi bino susu le o bazaki na le 30 juin ya bakulutu na biso Wenge 4x4 kosanga na bango et ça le bien bokendaki botal événement qui tokos parce que tout na biso pe to beta le 29 octobre na stade de Martyrs baya au sepela na musique c'est ça toi na posa musique na biso eza toujours qui tokos bandeko ba retenir ni na passage na yo et puis on a des annonces là ouais bandeko ba retenir que événement ezali tozaki na tourner na biso to bandaki en Afrique to sisi da tourner na biso Afrique to tamé sur Europe
Europa wande toza boy totika na deux concerts awa so to betiango après on a totaqué Londres Canada après États-Unis si je me trompe pas toko zonga lisu boye après tokiti Kinshasa kintan to kitango tokesko pour la préparation le 29 octobre donc le 29 octobre ils ont maman événement oyebi ke bato ebele baovivre na poto bana babilamba na bango ya propre baza na basapatu na bango surtout basere baparfait na bango batalon na bango ya kitoko bilamba na bango donc bana ngo na posa ils appellent na événement baotala concert nini ezala ya particulier jour wana oyo na bamartir nyonso na bato bamona te non normalement eza bangambo ya katiti baloba na te basurprise oyo bosala na veille na bokomi na likambo te waso to mo dénoncer tout to mo dévoiler tout mais bato baza suna posa oya te donc surprise ezali to beta ma musique non ba osepela parce que biso ba concert na biso tout beta eza non stop pa presa bendani akia se changer tanga zo zonga to enchaîner kabongo siko touro ba mona mama na spectacle parce que banda beta na kin ndula munene to beta za stade de Martyrs parce que na balibanda dana ba free to beta déjà to beta na Cameroun mona aigle kita na gata Cameroun na inauguration na ouverture ya CAF ya kan omona isala makamu nango aigle kita lokota mpata musobola batutu fali bis amore nzembo rumba obige ba stade bato bele baza so ba koti stade po ba beto be ba nani stade mais biso mato kota ko bandi on film comme photo mais non té parce que eza ba idéologie pe ya bato basala ngo simba on ne peut pas ignorer ngo mais siko biso na idéologie ya le king ayemba mo bandi na kati ya makambo wana betama na Cameroun omona te amore bapaya to basani mesdames messieurs de Romi pratiquement na soka mais na ko kamona invité na nga boité Emmanuel Macron question suka kozango pe mulaizo denité n'est-ce pas bien kozango pe mabete suka oyo il a un attachement dans les bandeliers émission il y a peut-être celui qui s'imposer dans l'orchestre à bateau yo koti tala niveau mutema mabe clip ya le rotapata to vara yo na Nathan de longues jambes kabino mi balé na fali aigle na katikati mani yo yin oye après bateau belé au commun na niveau ya hotel ma pembeni ya leader kaka yo na Nathan expliquez biso place wana et puis expliquez ça peut aussi ça biso en tout cas tu le wana le kabo en tout cas ba journaliste vous makambo matope non ils ont noté que parce que mani soni non ezaka ke na moment wana esenga ke photos za biso na Nathan donc tant au tourner clip ya lokota mpata ezai makambo ya wana mutana na otako episode tant to bandaki na episode na studio présent la speed et après ndenge moko pe partout ya makambo esengi ya musique présent nga za speed ba ba travailler na ye ba yebinde ni présent fonctionnel donc ya za soit lobby a bolanda mamo a wana donc soit lobby première tout deuxième tout troisième tout bon mbala mo bokoti nango non premier zaki que présent to pesa ngo biso tout trop banda hein tout bloqué brak comprendre après on a 1 2 3 4 pim brr tokei on place les caméras bandi et ça là que bandi ko mususu tant ba chebiso na biso tout otandamaki libanga pema et ça li que soki muta katani pesa bi papa tika biso tokende olongo na hote zala kaka tozongi le loro ala to sana loro moko awa le loro ala on a leka donc président ça la kalobi bon tout tikala nde tout tikalaki mais lobi te que bana mai baza ba compétent non et singa ka na minute wana président otala il faut tous ara speed to sala ngo pe speed et leki nango ngai na Nathan to bina mais lelo na ba concert to betango biso tuna bana mai to binango to le kango pesa na yo tikana papa concert ane mode na clip là ba million de vues comme ça ezaka mais ezape na ba mara mususu pe ngape na zalate bandeko pe musu bazala il change pe loroté tika wana de lo mususu pa teze loroté c'est là yo bulaini c'est là kamala ki amelo mususu la tu pas combien aller non ezala oka ke na minute wana sengaki tout le monde que président bi ndeni te tika
yo na mono ko kité tika yo pe tika tika biso muke toke ozonga sima zonga ka sima ozonga no sima eza problème te mais lelo biso tout to bina kabona ba oya yo pina de osela ga donc na pesi mbote ya trop bande retour bo 8 ans na bino ya Hollande biso en tout cas place au bomoni ke mani Macron beta libaku bolimbi sipoto arabato mais so pe na lobby bien encouragement na bino bo benganga na plus 243 9 950 43 314 plus 243 ya Willy Moucheni 9 950 43 314 on les a WhatsApp nanga numéro nanga ya on osalela donc wana on a private donc wana ba so on pour ça so on komeli ngai o komeli kaka ozana Macron sans problème ozimba monga to coacher to en plein studio to travailler to en cheval concert studio to en attend au père de formaté to opemati donc to ma boulot nzamba sali ke tour au couronné zate et tiami mona se to sa musala donc ba o bazana pour ça ba dédicace numéro na pesa bino ya WhatsApp yango wana plus 243 9 950 43 314 wana ozunga sur WhatsApp olingi po benga nga awa na ninga no numéro obengi ka matope na sali pont mbala moko pont to solo masolo nyonso mbote na ya Willy Moucheni mbote na Chancel Mbemba mbote na Junior Malaïsa mbote na Roland Gazoul Zulman mbote na Cyprien Nzolo Fergani la merveille Maman présidente Mimi Chikeva bambote belé Like Makengo ba voiture belé Like Makengo ba voiture belé grand frère bambote place aux amis na pesi susu mbote na masananga R9 o abengami bongo na kombo ya Rosie Dianongi et puis pourquoi pas na Cheryl Manouana place aux bambote belé Diezola London City na Château Rouge wana na kin tokomi na victoire à 57 ouais Diezola mon frère Yoyebi on est ensemble na pesi sumbote na nani Mbutalombi kana na Château Rouge Pire-Vieux et puis venanga Titi marocain Kade Soukidi Malou Soukidi Yale Ganda, Bilo Champagne, Junior, Nani Bossandam. Batutu bolinga mani, en tout cas mani Macron na bino azali, Clavi Maoukou, Bwenza sans défaite. Bwenzalo. Bwenza sans défaite. Bwenzalo. Mara, Swag et puis Djemba Kanji. Nani Susu. Bossandam. Donc on attend bino ba kombote boteninga rigerte, nazan de konabino. Ben, monsieur Zebele, Cyprien Nzolo, Fergani la merveille, Ejiki Tenge, moi na maman, na peso bambote belé, nani susu, Bossanaï. Bino Toubamano, honorable Junior Nema, na pesi bembo théâtre na Soulé Kauka, venanga Gauthier Wing, venanga François Babadi, wana Pire-Vieux, venanga François Babadi. Bambote place aux amis bino tout maître Moïse Moupata l'humanitaire maître Olivier Cessele bino tout na pesi bino bambote belé Guy Golf Molowai Guy Golf Molowai en direct naturel. Merci beaucoup Emmanuel Macron. On a remis pratiquement la souka, mais je ne voudrais pas finir cette émission sans pour autant présenter PSO sous ma condoléance nangai. Non seulement na bandalo mais na famille judo mobile tout au père de Maître Magouche. Je pense que c'est bien d'observer que Nazali et Maître Magouche en tout cas de condoléances na famille bana bandal nyonso en tout cas na profité peu sur l'occasion na pesa ba mes condoléances na famille Kalimas Junior Kalimas en tout cas courage à toi force à toi famille Mobimba tout père de papa on est ensemble Michel Kamboudi Binotou Bambote Belé et puis Miyake Kamba Bambote Belé. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Le numéro qui est affiché, c'est le nôtre en tout cas. Vous pouvez vous faire parvenir Bisso, remarque, suggestion ainsi que soutien de Paul Béa, Michel Combe, Aigle Royal. Warrior, tous les warriors, on est ensemble, Emmanuel Macron, tous les warriors. À la prochaine. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout caché. Je te donnais même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie, moi dire, reviens mon bébé. Reviens.
Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir, mon bébé. Rends-moi la vie, moins dire, reviens, mon bébé. Emmanuel Macron, Turcos net na film. Tous les warriors aigles.